Bonjour bandeko, mbote na balanzi nyonso balandaka biso. Topesi bino mbote esika nyonso bozali. Bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na l'ère à laquelle oyo bokotala biso. Toya lisusu liboso na bino boyebi toyaka kaka soki likambo ezali. Alors soki likambo ezali te toyaka te. Toyaka kaka soki likambo ezali to kopesa conseil to kosala makusa. Yango nde toyaka liboso na bino. Napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter et puis partager nos vidéos. Abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Vraiment, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Toye liboso na bino, toza na lisolo moko ya mwa malamu mingi te, bomoni bino moko bato ototie na miniature na biso. Artiste comédienne Renate Ifoku, pardon. Artiste comédienne Renate Ifoku oto yebi biso nyonso asepelisaka biso na tournage na ye na ba théâtre na ye asalaka. Vraiment tosepelaka nango makasi. Yango toyeli bino information concernant artiste comédienne Renate Ifoku. Balobi na minute oyo Renate Ifoku na minute oyo aza vraiment menacé. Aza menacé par qui tokoyeba yango lelo na lisolo oyo. Et puis nini esalete Renate Ifoku azala menacé tokoyeba yango lelo na analyse na biso. Bandeko bo s'abonner. Oyo koti mbala liboso otombe na chaîne na biso ya Irsil Botelo TV. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de commenter. Vraiment bo s'abonner, bo partager ba émission na biso ti ekokomela Mama Saloum o alingi o azo menacer Ifoku na biso. Ekomela Mama Françoise Saloum. Mama wana azo menacer Ifoku Renate. Problème ezani. Bandeko ba Congolais pourquoi tozalaka pe boye. Na kotiela bino vidéo ya Renate ye moko ndenge azo koloba nde bazo ko menacer ye epa ya mama wana. Vraiment na ebite pour nous les Congolais ceux qui ezaka nini. Ceux qui na moi grade moko boye après okomi mona lokola yonde oza likolo ya batu nyonso. Pona nini likambo wana ezaka mingi pa na biso. Congolais ceux qui azaka na moi jipi na ye, ceux qui azaka na moi grade moko boy, ala komi mona lokwa yende donc nzamba sala ki ye likolo ya batu nyonso. Nazo comprendre te poni ba Congolais tozaka bon, tozaka pe na manière quand même. To respectaka pe batu, to yeba ko respecter batu. Mama Françoise Saloum, problème ezani na Ifoku Renate bandeko bolanda lisolo. Bafutelaka lupangu moko ezate ke lupangu na ye oyo Renate aye ko futela te ezake bakutani bango na bango ba locataire bafutelaka lupangu moko na Renate. Alors Renate Ifoku toyebi biso nyonso aza na jupe na ye, Mama Saloum pe aza na jupe na ye. Donc mama wana a maltraitaka disons lupangu mobimba comme ye asalaka na bureau ya mama na biso Olive Lembe, mama ya motema pembe, comme ye asalaka na bureau ya mama Olive alingaka siko ko maltraiter batu nyonso bandiko mama poni ko sali pe mama Olive boyeko do yo so sala na bureau mama Olive il faut ba no maltraiter batu nyonso eza malamu te. Ya malamu te mama Olive Lembanga nyazaka bien mama wao. Mama zaka na ye bien mama ya ba cas différents, mama ya ba cas difficile. Mama ya ba cas difficile azaka na ye bien mama bato. Eli koloba te comme mama ya ba cas difficile azaka na ye bien yo o profiter na sima ya bolamu ya mama Olive. Mama Françoise Saloum, Mama Françoise Saloum oyo, ye soki ata aye 10 heures.
ata aye iner akuti ba locataire nyonso ba parkaki na lupango ye pe aza locataire mais il faut bino nyonso bolamuka bobimisa mituka na bino libanda ye apona nanu esika ya kotia mutuka na ye avant batu nyonso ba parke. Donc ata ye iner ata Renata lalaki il faut Renata lamuka abimisa mutuka na ye a parke nanu. Boni boye ko mama oza na lupangu te ofutela mopesa balwa na lupangu ofutela. Ah Congolais pe toza toyebi te mituna biso ye mo esalaka. Bokutani bino nyonso ba locataire na lupango o aye avant yenda ko parquer na place a bien yo oye retard parquer place o batikeli yo siko comme ye asalaka na mwa bureau moko boye ya likolo ale il faut a minimiser mituka ya batu nyonso eza wana. Donc batu nyonso baza na base mituka na bango eza na importance te, il faut batu nyonso babimisa pour que mama na biso Françoise Saloum a parquer kolo nzambi nzambe pesa biso ka ba gradi ko. Il faut kuna nga bandeko mama pona nini boye na il faut kuna biso nyonso toyebi Renate il faut ku alobaka te. En tout cas vraiment na côté lié parce que na mona Renate te na ba mobulu o ba comédienne basala ki boye o ba comédienne balekaki na TV balobaki vraiment ça vous mentir na mona Renate il faut ku te. Nanu na mona Renate te aya na ba polémique moko inutile aya o Renate fingaki o Renate salaki bo na mona te. Mais maman pona nini kotia vie ya mutu na danger. Donc Renate azo déclarer que aza na danger makasi parce que ba police bazali banda pas possible ba bureau de ba tondeli libanda ya lupangu. Donc aza vraiment menacé, il faut ba enlever. Bandeko bozo mona grandeur alikambo bozo mona grandeur alikambo pona nini bandeko na biso basalaka na ba gouvernement bazala aboye. Pourquoi? Elingo lo bate ke soko sala mo place moko boye ale fo banda kwa ko niata bato yonso zo nia bazo niatama eza malamu te. Somba kasi lupangu pona ko éviter ba problème poza na parking na yo moko personnel ezo senga osomba lupangu na yo osombi lupangu na ya bien wana otie ba soko ko tia ba locataire otie soki pe ko tia ba locataire te osombi lupangu na yo moko ovandi comme ça otongi parking na yo na ndenge na yo olingeli pour que ba makambo oyo ezala te. Monde koma na makambe beli lelo tozoloba lelo tomoni Renata aleki ye moko abesi lisolo nde balingi ba enlever ndenga za menacé abazaka na kati ndaku fallait ba enlever. Renata na bana basi mwana ye mose liboso za na 16 ans soki basali mwana ye mabe ke bakaneli mwana ye ba violer mwana na ye so basali mwana ye mabe mama na salaka na ba bureau ya bakonzi nani akolandela ngo et puis na bureau na bango nde ba traitaka ba ka viol boyebi nani akolandela ngo ana bana na ya basi. Pourquoi kotia mutu na bobangi makasi pani kotia mutu na danger boye eza simple. Soko moni ke ozana ona pasi ozana ona posa te bato ba déranger ka somba lupangu na otonga na lupanga ba locataire ke kotia loi Yesu Masia. Bandeko ba Congolais tozala pe mona mutema pe ya malamu toyeba pe kova na bato elingo l'accepter que soko ke futela lupangu place moko boye ale kwa mozo futela lupangu place moko boye yo za mokonzi fo mema ba ona ndenga ki mokonzi na yo te yo ko mema ba ona ndenga ki mokonzi na yo te mema bango na rythme oyo yo okuteli kuna. Muto ayaka liboso soko ye liboso o parquer place a bien soki po ye sima parquer na place o batikeli yo eli ko lobate comme yo za sala ka soki atakutu nzambe mo mama nanga nzambe kutwa biso nso pena yango na muto akoza lwa nzamba zate nzamba motema malambo ebi malgré masumu na biso tala ne nzamba ilimbisa biso kaka mais biso bata mukili toza na orgueil moko kozwa idée te on eza orgueil
on eza ki orgueil wana oyo oyeli moyo parke mutuka place batikeli oyo eza te fo olamusaka bato nyonso na lupango balamuka mpo mama mokonzi aye me sombaka lupango yango osombi lupango na otongi yo moko ata olali no kuna oyelobi na 4 heures okuta parking na opolele vraiment eza mpasi bandeko nazobalansele bino ye moko Renate Ifoku boyoka lolenge nini aza kolela ye moko boyoka lolenge Renate azolobake aza na danger azobanga même mpo aza na bana na ye batangaka aza na bana na basi bana ne bakenda classe batangaka ye moko pe abimaka akenda batournage na ye abimaka aza na bamakambo na ye asalaka me likambo oyo ezosala ye pasi ezosala ye pasi donc comme basoda baza pas possible na avenir tolobaki Renate akobima te soki abimi bakokanga ye na motif nini oyo ye asali oyo bakokanga ye vraiment bakokanga ye mpona nini mpona ka mama moko bo azovanda lupango na bango azotia bango mal à l'aise bino nyonso mpe balocataire bino nyonso bofutela motia baninga mal à l'aise mpo ani biso mpe basi tolinga ko se faire voir boye na balolenge moko boye en tout cas eza pasi nayokeli Renate mawa nayokeli ye vraiment mawa bandeko natiela bino Renate bolanda ye moko ndenge azokoexplike epesi pasi esalinga bien te makasi mbote na bandeko nyonso tu bolandanga na minute oyo naza vraiment na pasi naza na insécurité totale place na fandi insécurité totale ye na mito na bamina fandi na ndaku ba bureau de batondi libanda avenir mobimba baye na ba jeep baye na ba quête na ba moto baza libanda naza menacé ça fait moins 3 jours yango naza menacé naza na problème moko na biso ba locataire parce no futela awa locataire moko alobi soit disant ya saka na bureau ya mama Olive alobi soit disant ya saka na bureau ya mama Olive Lembe. Allô? Je suis pas occupé moi. Depuis que tu biso malade, je suis pas occupé. Ok. Très bien, Nayoki. Mais elle a gentil quand même. Nayoki, très bien. Menacé. Ok. Naza vraiment menacé par la biso ba locataire toza awa. Maman moko na mobali na maman Françoise Saloum. Mobali na papa Marcel na bi comment on est en bokate. Maman na lobi soit disait à ça la que pas maman Olive. Mais je pense pas qu'il y a ça dans le bureau maman Olive. Maman bataluka makamna bana batute. Maman bataluka ba problème na batute. Mais entourage na ye ne bon ça qui va sa réputation maman Olive. Entourage à maman maman Olive ne bon ba sa réputation maman Olive. Je pense pas que maman Olive a autorisé ba bêtise. Batuba salaka. Place à refoutre la maman là ni ko dominer tout le monde. Tout le monde a ni ko dominer tout le monde. Biswa na ko finga batu ko maltraiter batu chaque jour dans le pan à refoutre la ko maltraiter batu chaque jour. Eh bimisi makele nga ko supporter ba bêtise na été. Dans le pan to fandi. Est-ce que to refoutre là? Yeso na kotisi voiture na été, so bino bokoti voiture ato ayaki na 2h du matin yo ko lamuka. Okola muko bimi yamba ya wino okola muko bimi pour obisa voiture ya kota voiture avant ya kota ba voiture ne fois mona lopango polele aboni place ni ya kota voiture na ye enga o supporter na ba bêtise inza elle a porté une ba ko ana tellement menacé donc bino boko poza na moi adipté ya ni ko dominer ba tout parce que ya bien ça na bureau maman Olive abi ki ya ça na bureau maman Olive mutu atia ye bongo nazolo babo nazala mwana nga mwasi 16 ans mwana nga mwasi 16 ans mama nazala bana mibale ya likolo mwana zo menacer mwana na ngai mwana zo menacer mwana nga chaque fois na o remarquer que mwana yo azosala mwana nga mabe asa mwana nga mobale mwana nga mwasi 16 ans azosala ye mabe
na mati likolo na kodécouvrir na mati likolo tellement menacé mama nazobisanga makambo ya viol biso todira yango na bureau en livre mama nazoparvene na monoko na ye makambo ya viol ye moto agera yango na bureau mama olive aminanga si tu oses de faire quelque chose nakomema mosika na place oyo kena oyo na famille oyo motu moko akoka kobimiso aza te bandeko naza menacé na mosu momoninga nazwi problème ke nazwi na mosu likambo mama François Saloum na mobali na ye alobi mama olive mutanoma ye mama olive mutanoma ye présidente ana mwango nyonso ana droit alobi aza na droit ya kosala nyonso alingi parce que mama olive mutatia ye nandimi te mama bato mama olive nandimi te mama olive mama modele asala na bato nandimi te mama olive akoautorize babétise wana esalama pembeni na ye yaka bato oyo ke moto ayoki ota mosusu mawangaje otio na poste moko boyo kointimida bato aire nyonso tu naza menacé ngana mwana nga mwasi naza menacé na ndako na nga naza menacé na biro naza menacé pa mama Fri Françoise naza vraiment menacé nake na la police nafundi na la police baye baotika bango baconvocation bakendaka te nake ntina parke bake baconvocation bango bakendaka korepresente te bakendaka te balingaka te so bayeka bafingifingi bato bapesi basoda mosusu mbongo bakenda aza bureau de tondi libanda en tenue civile Papa, bonjour. Bonjour, madame. On n'a pas papa André. Oui, c'est le capitaine. J'ai dormi même, mais je ne me suis même pas débarbillé. En tout cas, Bolini, vraiment papa. Bolini, c'est menacé depuis dimanche. Menacé depuis dimanche. Maman qui menace l'équipe et pas maman dans premier niveau awa. Quand mon bali na moi si na butu na ba 20 heures na kina commune na biso Kinshasa. Kuna ka leta ne mutu akata makalo. Akina kotika plainte na hakuna. Tana kotika plainte, fallait balandi ba kotika mo convocation. Nakenda te. Lobe za ki deuxième convocation ba kotika la bango. Nakenda te. Ba baza ba makenda te neza ba bengi ba bureau de ba takal fungola. De baza li baza musuni ngo leke mo ndio parce que comme musuni ba wote. Bazi ta moko. Voisine nanga mpota na liboso ta mokoti wana tanga bimika sikwa ke matanga nde bato bureau de baye na mutuka na ba moto ba menacer bitu mwana mwasi ko beta bakoti na mutuka akena ye babetikali moko boko nganga na tibatikali nga bazonga bangaza nda bazonga bazana ta musudi bande bele obi ta musomo ni ba oya bandi na porte basi wana yaleki ya wana ale kwa sababu alikuwa jao ki amone kile lazima kwa Kita kamita fandi wana aya papa tozana lupango mama wana na mobali naye nafanda akabaza soki ba yana kata bandeko toyoki biso nyonso explication très claire epai ya Renati Foku ye moko azoko expliquer biso clair nde likambo ebandaki vraiment pona nini boye nazo comprendre te pourquoi congolais toza mutema mabe boye poni tokoma monaka soki bazwi batio na poste moko boye donc elingi kolakisaka yo ndenge ozana okokufa na yo lisusu te donc nde batio na poste wana okokufa lisusu te to ndenge nini donc na Congo ezanaka soko zana na mbongo donc ko faire souffrir mutu ata mutu ana na raison yo faire souffrir mutu pour rien pona nini somba pata dupanga ngo ya yo moko vendre comme ça tu ba loi na yo mwana bata remarquer que alobi bien que a remarquer que bana ya mibali ba osala mwana ya mwasi mabe mwana ya 16 ans bazoko donc c'est-à-dire bazo violaka mwana ye baosala mwana ye mwasi mabe alobi te ake koluyebisa baparent na bango mais ake koréclame pas baparent mais baparent bazo répondre nini mama azo répondre ke yende asalaka na bureau ya mama Olive yende atraitaka baka ya viol donc soko oke kofunda tokomema o musika pona nini kobebisa réputation ya mama batu Olive Lembe pona nini kobebisa réputation ya mama Olive mama François pona mama Françoise
Maman Françoise pona nini kobebisa réputation ya bata maman Olive Lembe. Est-ce que maman Olive Lembe place azali ce ka yoki ndenge yo zoloba bo? Est-ce que maman Olive Lembe akozala na esengo? Est-ce que maman Olive Lembe tazotinda bana na yo bake koviola ka bana ifoku? Est-ce que maman Olive Lembe tazotinda bana na yo bamenasaka bana bato pona nini pe bozala aboye? Congolais, pourquoi toza boye? Donc ce qu'on sala na place moko boye donc elingo lakisa kete yonde mukonzi nyonso kasi to somba rappel liwa te bandeko kande liwe komi nango ye nango ezwi muto kufa na ometa to kufa ka hey surtout biso basi bala to voile ku na sima nango ba kanga te tireti te d'ailleurs voile wana ezaka na be poleti moko voile do mona ba ti voile na sengle mona cercueil okolala na cercueil na voile na sengle sengle bola ete kutu oya marque oyo lingaka te bongo fond de teint o bakutia yo na munoko pepe kangama pou basoki okol na mutu bazu couronne moko boya bibembe bati yo po okomi déjà bembe vanité donc tout est vanité na mokili oyo vanité de vanité mama okoluko sala mwana muninga mabe okoluko kangisa muninga okoluko sala mwana muninga mabe pona biloko ya mokili pona biloko ya mokili osombi no lupangu to yeno kofutela na lupangu ka pocha baninga musu ba locataire mal à l'aise donc de loso mukonda ko pa lobike na bimisa o okotie mal à l'aise pona nini boye mama oboti bana mibali basala mwana o bana ya batu ya basi mabe yo o accepter omoni yango bien olobike tenga na sala na biwa mama Olive mama ko sala na biwa mama Olive nde somba liwa esomba liwa te yo kasi soki muto osala biwa mama Olive nde osomba liwa te tango liwe ya ekoyeba teke osala na biwa mama Olive tango liwe ya mituka nyonso wana ozoloba soki baninga bazolala balamuka po yo oparke ekotikala mituka ane ekotikala bandeko bopartage video oyo ekomela bato nyonso batala émission bopartage video oyo ndeko na biso Renate Ifoku aza na danger bandeko to partager soki problème ye lié bakanga mama Françoise Saloum soki problème ekomeli Ifoku na bana na ye bakanga mama Françoise Saloum mama pona nini bokomaka bongo so boza na mbongo bozosomba na basoda na biso ya Congo basombaka bango ka na $10 mama mboka na biso pardon yango ya mo biso ba miso to vana biso na ba pays étranger botika to vana na biso po Congo penza ezaka passe makamba boye na ba pays étranger ko mona ngote to vana ba pays moko mona mutaza na mbonga za na mbongo te boza binyo nyonso nder moko bokota shop moko bino nyonso bosomba biloko moko me ya biso na Congo na yeba to nazaka na Congo nazaki na kotaka na Pelu Store mwana moko soki mwana ya gouverneur moko akotaka babimisa biso tout libanda po mwana gouverneur ayo somba bayo sala ba chana ayo somba ba gâteau na biso tout babimisa biso libanda Congo biso moto oboma mboka na biso do soko mosimba ka mbongo batu bali bosono bakomi pamba po ani kolelisa mwasi ya batu boye mwasi ya batu azobunda na vie na ye na bana na ye azobunda na vie na ba théâtre na ye azobunda na vie na ye na bana na ye po ani koptia mwasi ya batu na pasi kotia na insécurité boye kotia na pasi po kaka nini na sala kana biwa mama Olive nga na contrôler ka baka viol do bana nga ta ba violer muta ko violer bango azate muta ko funda bango azate ndeko mama to banza rappel lobby vanité de vanité. Vraiment salinga pasi bandeko bo s'abonner bandeko bo partager vidéo etambola to partager vidéo etambola partout to signaler partout que Renate na biso artiste comédienne na biso Renate azana danger yena libota na yena bana na ye. Vraiment je vous aime beaucoup bino suboza na ligne na pesi bino ba mbote bandeko to sungana s'il vous plaît partager émission oyo ekosala pe eloko te
partagez pour que message est comme partout que Renate aza na danger. Ba bisous na bino nyonso bozolandanga na ligne, na pesi bino ba mbote, abonne-toi avant de partir s'il vous plaît. Yo okota ki osabonaki te, abonne-toi avant de partir, bo like, bo commenter, ba commentaire na bino ekosala malamu mingi. Bisous, bye.